talaka nenga banozo soin batona nyonso tu wana botaka banozo soin ya mama Shako koleka batona nyonso tu wana bazaki ba jeune papa ya mama Shako mais c'est masamba no futa mama Shako quartier na Kingo. Tata ozwi jeep ata lo ba peso lo pango aussi lo soki ndeko wana bali yo tatiki yo mutu muso yo ozwa yo ozobeba déjà olinga kondima pasi olinga kondima pourtant babaka pour le maire et pour le pur ba pur yango eyaki eyelaki ye na papa Eric oya koka ko supporter te oza mwasa ndenge nini. Vraiment. Yo mère nous est kata mobile zaki na mbongo mobile za gérant la famille na bango mobile osala bo ne bozaki na nini anamourir ta mobile atika ne loko te aza su mobile na ote parce que pour ebi ke eza la combo o eza Sony o eza déjà na buzoba Teresia ozomona siko ba otala il faut pas lukape ba qualifier mama top la buzoba wana ba kota mama top la bêtise ça pour eza lokwa égalité yena Teresia ya ata soka yete motema neza konsu mutu mobimbaza o kwa ko défendre ni omoni parmi ba combo ya bato wana tomoni mama top tomoni mama Epela tomoni Bijou la reine et puis to soki sina Teresia obiso soto yebike abota na papa na biso Cielé Massamba exact vraiment par rapport que makambu tout ya mabe soko tala ezaka tout autour bakombo wana ezanga te na kati fe ezala kaka oluki bango na mibala bana miki okuta bango bakombo wana ezali oluki bango na bato bafingaka kaka bandeko sans rien penser te sans kutu basala bango eloko bango baza na kati ozomona siko bakolinga te mama to pazala na bavaleur na ye na moi nanga mutu alobaka écriture na ye eleki ya belle vie azate osopela nga mai na tv bofiba misu ya ye na moni te azate. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue sur votre chaîne, notre chaîne Haute Bascule. Abonnez-vous massivement à la chaîne Abino pe Sarabino ba émission bio. Oezaka toujours wana kosela bino musala malé mais kitoko makasi avec votre CPI Darling Love CPI na bango avant tout banda Bambote Belé, na manager d'Elix, Papa Tigre, Bambote Nayo. Un grand merci à Madame Belinda Kandi, Maman Koma Poutine en écriture, au capi de l'écriture, Bambote Belé, na ma base nyonso. Il y a partout dans le monde, de la part à CPI, vraiment, Balongo, Nyanabino, Ndebo, Tala, Kaba film sur Bellevue TV, Ndebo, Tala, ba film sur Candy Star. En tout cas, bon, continuez toujours, Kotala, ba film, parce que Bellevue a notre logo, Bellevue a étoile congolaise, Bellevue azali Moutou, oh, il faut te garder pierre précieuse na Congo. Donc, faut te garder bien, il y a une photo consommer massivement. Émission, vous avez droit de savoir, Bozaka a droit à koyeba, tant que votre CPI a ezali, on va parler aujourd'hui avec Bianca Zanga, moi na souka famille Bota, parce que litière et ngalinga obenga mingi litière et koti affaire liwa ya ndeko na biso zizi o ya tiki biso lelo kutu bazo kende kokunda ye déjà na minute oyo mais molimo ya ndeko zope manakimia te ça fait mal. Pourquoi lelo to koma na internet soki mutu abali ezo poser problème, mutu akufi ezo poser problème, mutu aboti ezo poser problème. Vraiment ezo pe ça passe na monde ya théâtre apparemment ba makambo to kanisa ke ko sila mais zo ke ndeko koma makasi lelo vraiment to solo lango na Bianca Zanga
Mais avant to banda, comme d'habitude, ndenge to milaka café na biso chaque tango, to solana o likambi ya filme na biso, oyo eza sur le marché, to solola na Bianca Zanga. Exode Mikebi soki toza na Oliloba moko réalisateur dans l'ombre. Fongole yanga balandi na biso nyonso Hot Baskil bamona Bianca Zanga o toza na e. Bonjour Bianca Zanga. Wow, bonjour CP Yamboka. Darling Love, babi vraiment en tout cas que c'est personne qu'on a ensemble plateau Ronayo. Merci. Merci à notre manager de luxe Papa Tigre. Un grand merci à Poutine de l'écriture. Maman Moro Terraï Gauchi, VIP international, la reine mère Maman Mokondi. Coup de chapeau na yo maman, bravo parce que valeur na yo et mon ani sous na miso abatu et nzambalo la batelo a peso ba capacité donc au mokile koko pesa et voilà. Ce pays vraiment là je dis un grand merci à mauvais propre Anthony Chiombo babi ming ezaka Anthony Chiombo et merci na Duchesse Evelyne ba base na biso tout to linga bien na tina po bino pe bolinga biso na tina vraiment la maman chérie ya Sylvine Jolie maman José Lusadisu maman Claudine Bokatola maman Ningo Yamputu babi ya bino vraiment yango wana CPI ba question ya yo et puis biano yangai. Merci beaucoup Bianca Zanga mwana suka nga pe naza na plaisir mingi ya to solo la vraiment na mokolo ya lelo boni ba santé ya film na biso mon vouloir m'a confié. Mon vouloir m'a confié. M'a confié. M'a confié. Tout va comprendre qu'il y a mon vouloir m'a confié. Voilà. Donc le film la biso est dans le bon. Film la deuxième épisode. Film la biso vraiment déjà troisième. Donc film la biso est vraiment qui toque en tout cas félicitations à Poutine parce que on a benga madame Belleville aza savante en tout cas parce que les camerounais ko ya jeudi madame Belleville déjà mardi à Monaco yango ozo mona poto to mona partout za bateka bandeko et lelo madame Belleville a tourné les biso muchope o teka bandeko ozo mona o mona eloko nyonso to oh kasi le film na mon vouloir m'a conquifié. Partout où na kati muchope oteka batuti. Oh, mais tout le monde a awa ba bombo ba noteka batu, ba noteka ba oteka ba bombo awa. Ozomona, mais madame Belleville là tcheli bisongo na ni a tcheli bisongo na bela production, azotalisa biso que vie attends nango te luko garder personnalité na yo ata lelo zangi luko battre la dignité parce que moi c'est à fleur ozomona bato lelo neza bongo lelo pona $100 OK au pesi njoto ata so ba pesi okutu to chaka $100 ata ozui jeep ata lelo ba pesi lopango aussi lo soki ndeko na balio ta tike mutu muso yo ozwa yo ozobeba déjà parce que to kutanaka mobile la za na forme na ye ozomona mobile na mobile pe aza maboko ne oyo ayebi ko salela omona mwasi muso azaki libele mukie oui omona mobile muso aki libele mukie mage kutana mobile mususu boye tala komi pamplemousse non eza dikaso mobimba o madame bava te ya biso très bien ozomona omona mwasi mususu boye tolo bebi akomo de mutu wa Melissa menzoka Melissa te très bien ezaka ke peut-être olenga ke nzala mobile moko boye aza maboko mabe très bien ozomona yango mona madame Belleville otalisa biso ba semer de trouble lokwa balinda obotana couple moko boye mozo kende oui ko kesenga mbonga mwana eza logique mais tant na façon nini oyo koki osengela ozoya na ndako bato c'est comme si on dirait on marié quand même ozoya c'est comme si on dirait bozara na bino kaka on dirait donc ala dina yo on dirait ce qui ndenge nini bonabo et kotala susu et pas papa Blaise moi mutu pe ndela ndako muchope ya ndako ya mosantu oh aza mobala Karine ya mosantu te aza mobala Karine ya mado ndende kone mosantu te ndeko na Davina ndeko na Davina OK mosantu aze papa JR mosantu nde aza kota papa JR voilà ozomona kotala ba film na biso kotala déjà ezomona na ale makambo ezokendele mabe kozala makasi parce que na kati ya
mon vouloir m'a conquifié. Tout le monde a fait infidélité. Et ça la kati. Ozomona. Très bien. Bon déjà lire ya papa Blaise. Rosala nani. Ah. Oh. Et kotala pe kote kuna pe tozomona pe ada na leki na ye. To yebite bazandenge ni na famille na bango. Ozomona madame Belle-Vie tanga ayaka na TV tanga koma écriture. Mutna mutavanda kazora parti na ye. Neti ngata on avanda ki Nathalie na homicide, na vanda ki Nathalie na moya ki trop bon, trop couillon. Ozomona, na vanda na tala ki parti ya eloko etika ki nga makasi ya parti ya bageti. Personnalité mutu eza moko. Très bien. Ozomona, lelo valeur a mutu. Soki yo moko miyebi ke nga naza mutu basomba mutu. Et tomona ka mobo, o senti mutu mo zo fingo na commentaire, te kuna salité, te kuna bo. Mais en soi bo yo momo miyebi ke mutu ngati na kokufa na yebi ete mais yenda talinga. Donc ti atie commentaire na ye a intéressé nga donc nga na star na ye. Très bien. Oyo comme star na nga mkomo te. Da hotel ovano seki obi voilà. Merci parce que naza et pas madame Belle-Vie a pesi nga pinch. Donc c'est grâce à madame Belle-Vie aux abo ozolo ba mutumo a continue à commenter ba mutumo a commission merci mutumo a fingi gloire à Dieu ozoma parce que yo zuta otala nga pour la nini pour na kotali sana batu ke madame Belle-Vie a sa valeur très bien pour le na nini na comédie na biso sans te flatter, là je dis la vérité et puis je pèse bien mes mots. Ah, tu peux peser, sois à l'aise, pèse bien tes mots. On a théâtre na biso awa na moni na ngai te. Na moni na nga muto ba ke écriture na ye leki ya Belle-Vie. Azate. Na ba sopela nga mai na TV. Na ba le. Bo fi ba misu. Ya na moni te. Azate. Na moni kutu. Très bien, avançons. Ozomona. Donc alors biso tout na bandaku to ba ka Belle-Vie as champion. Belle-Vie motema. Belle-Vie na motema. Yaya. Belle-Vie zo bunda na ba Miss Elliot. Belle-Vie zo bunda na ba Janet Jackson. Vraiment. Belle-Vie zo bunda poto chata ba ini edo baza na valeur a Belle-Vie te. Mabe. Oh, ba ini edo oui. Ba sala ba cité na bango à l'époque. Mais pour le moment toi na bella po ini edo lelo za ko via sa fille mais na Belle-Vie. Très bien. Lelo merci Jackson place azali azana posa ya Kinshasa pas tourner na bella. Azwanine oh aza parmi 50 baso ba pesa ba tout inspiration Belle-Vie azana 4. Ba ta ini edo te. Bacha Maxine Johnson te. Ozomwe me bacha Belle-Vie azana kati te bacha yete. Ye basoma pa kupanda ne mutasoma pa batia. Mais parmi ma grande femme na oui, parmi ma femme d'Afrique ba mona wana bacha sila te. Bacha ini edo te bacha merci Johnson ko bacha te bacha sila. Sila ke na ozola biso trophée na lango batu ba yo kakate. Oh, trophée ni. Ezali na butu na butu to na moi trophée aza trophée parmi ce total parmi ba ivoirien na munene bazana ba Nadia Boeri ba na kati bazoate ba ini edo bazana ba Nigeria bazoate mais kasi Belle-Vie award de banda. Oh, non, oui. Non, t'as ça n'a pas tout que oui. Deuxième édition. Yango non, t'as ça n'a pas tout que combien Belle-Vie a sa valeur. Très bien. Il y a tout ça va semblant. Belle-Vie a eu trophée to pêcher meilleure actrice africaine meilleure scénariste africaine to pêcher dans la langue française. Meilleure scénariste d'Afrique centrale. Je m'excuse Namanda pardon. Bapesa on a français mon tout azo comprendre langue bat bazolo yo keza trophée bat balo anglais balo bana numéro misusu obimela on de yo ye anglais Davina pe na théâtre lo anglais oh ya bongo Davina zo pa lo anglais ya o lo anglais tango ozo za trophée oui eza côté ya ba anglophone to lo ba bongo ba ko chata deux françaises mots ou français na kati to ki ba chaki ici là par rapport il y a français to moni to kota Céline Dion na na kati to kota ba Bunabe baza na kati ozomona na ke nos trophée na lango na yebite parlons lingo bisabisoni za elo mo be préparer kosa leka
Elo na maman balamba. Kosa leka. Omoni kupanda a construit carrière ya ndeko na biso wana na lokuta. En tout cas, bravo Poutine de le critiquer parce que Moussalo des zones di mama na miso abatu. Très bien. Et ça de l'euro morte, lelo mutu morte aloba ke avant na ndako aloba belle vie aza kosa leka. Osoki to bi belle vie aza kosa leka, to une éducation. Au moins la mutu so atali film éducation comprendre que moi so face à trophée. Spiritus. To une spiritus muso avant na non. Moi il faut bravo. Bravo Poutine. Bravo Poutine. Il y a de chars de poule. Nazo yebisayo. Na oyebisayo. Mutu so avant de comprendre avant que avant il m'a comprendre que non belle vie a sa valeur. Et ça na bana mibali oh le bazo linga ba combattre critique à belle vie ce qui va lobi batia bango balongola ba sentiment. Batia bango ma fara ba tcheli bango kono ata ya 5 heures du temps. Ba pesi bango ba biki bo remplir bo ça la biso scénario. Tozi bato nyonso to babenga baza ba ikona mboka to vanisi bango nyonso to wana. Boko masko libosa mwa mwasi wana. Très bien. Ozomona. Pourtant mozo ya koluka ke bo se mesurer belle vie ba film ne muto ezo compter. Belle vie to ça la film ya comédie ya bobo na ambulance. Ba ye na comédie mais ozo comprendre leçon ezana bato ba uta mboka ba yaka na misala. Bit na bango ya ki ba détruire famille o ba kota ki ba na esengo parce que bango na mboka parce que bango na mboka ba lobi ke papa JR a sopa wa futa papa na bango nyonga te mais bango ba les sociétions de Paris d'Avina Nyongi ba yaki na bit na bango za ki ba détruire mais tant bazo détruire wana batanda kutozo seka mais bazo pesa leçon poto mona pe ba doki o mona mutu moko uti mboka za nchor mais ça ba no bete bino basola mboka bozo seka bosa be na seko seka na zo fula dino en tout cas bravo Poutine pour na monde ngai te. Merci beaucoup Bianca Zanga wana ezaki kaka na cadre ya promotion et puis na cadre ya kolakisa ba valeur ya Madame Belinda Kandi oyo aza toujours wana nzamba batela e poisa la biso musala bien lelo vraiment la linga to so anu vite fait parce que makambu oyo ya liwa ya ndeko na biso Zizi ape mana kimia actrice comédienne wa uta ekotika biso lelo bazo kunda eme bakombo ya bato eza cité vraiment omoni parmi bakombo ya bato wana tomoni Mama Top tomoni Mama Epela tomoni Bijou la reine et puis tosukisi na Thérèse ya obiso soto yebi ke abota na papa na biso Sele Masamba. Omoni la théâtre la biso mutu moko takufa victime balinga toujours bakota bato omoni soko tali lelo Mama Top aza valeur Mama Top atoza un trophée ya cuisine ya kolamba bato pesa e trophée félicitations à toi Mama Top. Mama Top premièrement na babuzoba mingi ya bata théâtre au monde Mama Top azalate. Très bien. Et zaraka ke na batu bo batala ke pourquoi moi so kombo netanga mana buzoba te mais ba oluka ba kotika na bêtise. Ezala pourquoi? Ozomona azana ba valeur azana ba capacité. Ba otala siko ba bêtise ba Thérèse ya ba Gabriel ba yaka nango ba Bijou la reine Mama Top azana na lisanga na bango salité te. Ozomona na lisano na bango enkele Mama Top azalaka te. Ok, tonzimi to ashime Mama Top azana Sele Masamba. Comment on dit maman? Non. C'est la tonzimi, oui. Oui. Tant au monde n'a pas cité na makamo ba bêtise. Oui. Yango na lobite tonzimi tonzimi Mama Top azalaka na ndeko na biso Sele Masamba. Ozomona me yebanite. Yango de batali biso rankino lelo Mama Thérèse bazara nango na Mama Top. Balo ba rankino epela zara nango nde na Thérèse. Po Thérèse na epela basolo la rata. Ba la situation. Oh, ozomona. Omoni lelo bazo luka parce que po ba ebike eza la combo o eza Sony. O eza déjà na buzoba Thérèse. Ozomona. Siko ba otala, il faut ba luka pe ba qualifier Mama Top la buzoba wana ba kota Mama Top la bêtise na po eza lokwa égalité yena Thérèse ya ata soka yete motema neza construit mutu mobimba za o kwa ko défendre ni
Pour maman top tout comme to ko ndima tout comme peut to ko loba te parce que to mona te. Ozo mona parmi bateau Gabriel atanga ki bijou la reine, atanga ki nani o Theresia. Atanga ki epelata, atanga ki yemokota nani Gabriel, atanga ki nani maman top te, même aussi ate pela soka zalaki, bachena suzi bantu, même aussi si bazalaki, yaki kosa leka ba kosa ni baleki na bango batiki na bango. Ezalaka nini na théâtre soki to moni messer moko azawana. Comment on a sali tournant na ba fignos. Ezala pourquoi? Il faut comprendre. Ah, faut répondre en tant qu'actrice. Au moins comment ce pays, au moins il faut comprendre le mot boye, au moins ezaka mingi ezaka nin au monde de jalousie et puis convier de ça rabongo. Au lieu soki na ki que ce pays azaka le mot boye supposons et pas comment bébé la biso nani et pas Rebecca Rebecca outi poto aye elle ce pays aeli CPI talon aeli oboyo aeli ba beauté ba bilo so ba ya ba maquillage wana moral na baby vraiment ngape fona luka na sala ka connaissance na Rebecca po nga pa yelanga okuna betanga mona yelinga okuna be motema ne ko zoka ozomona et surtout na komba muneno papa biso zaki na ngosele masamba ba bijoux po mutu to alaki à l'époque mututo yaki na posa epatisa mo Ange na kingo mututo yaki na posa nga pe na boka mwa Sylvie na kingo mututu siko papa azalaki maboko pete talaka ndenge banozwa soin bato wana nyonso tu wana boye talaka banozwa soin ya mama Shako koleka bato wana nyonso tu wana bazalaki bajeune papa ya mama Shako mais sele masamba banofuta mama Shako quartier na kingo soki ayoki elekaka mabe il va futa amande. Anobi mapena mashako. Kazazaki ava azo bango nyonso tu. Relation na ye abana mama Shako. Moi c'est yaki mama Shako. Batu tu ba yeba ki yaki mama Shako po ekutana na biso zizi. Ozomona siko yango tango dotanga et puis bandeko mususo o ba yaki ba bitereza za lokola mwasi ya suka. Kota bandeko na biso goûter laisser batiki. Goûter laisser sundeni Bianca. Aiki mobile lingani na mwasi bana bolingo. Comment obenga mamba goûter laisser? Kasi ba goûter laisser. Pourtant déjà a goûter bijou la reine a tiki za nini? Goûter laisser. Tolo bani. Sikoyo na histoire na ndepe yo yebeli histoire ango. Mwasi na yeli boso lobi Mashako. Mais pourquoi bandeko balandaki après Mashako wana bakokai ko respecter kilokoso yango nazoloba eza kilokoso pola nini ke nazomona ndeko na biso azolata chaînette na kingo ngai pe fona za na chaînette na kingo ozomona lelo papa na biso sele masamba mobala samba raté bato basambo eza bandeko na biso ya basi. Surtout que baza ba éducatrice à masse. Voilà, éducation ni bijou na kana ko pesa bato. Vraiment pitié. Ozomona éducation ni o Teresa ko ya nango apesa bato. Exacté. Vraiment. Par rapport que makambu tout ya mabe so otale ezaka tout autour. Ba kombo wana ezanga te na kati feza la kaka. Oluki bango na mbala bana miki okuta bango ba kombo wana ezali. Oluki bango na bato ba finga kaka ba ndeko sans rien penser et sans coûte basala bango eloko. Bango bazana kati ozomona siko bakolinga te mama top paza na ba valeur na ye bakolinga te mama top nenga toza trophée ne ya kolamba boye nenga sali nenga ye na initiative de ya kolamba ya d'autres personnes ba osepela nango te il faut baluka ba coach mama top na buzoba parce que Thérèse za sali bakolinga pe baluka mama top ba garder ba valeur wana te ye pe faza ka sali très bien yango mona ke biso to asime mama top azaki na sele masamba so pia u mutu acha sele masamba na kisi nani Theresia nayoka ki otanga ekomba suzi bantu mais toyoka bawelela ndeko mobali oya biso ya musicien kasi yango eloko na oloba ti pourtant mon papa na biso basangana na de mibali différent kasi yango moni ti omoni ndeko na biso
molimo ne pe malakimia ti a se méfier makasi bongo na ndeko wana par rapport mabeza yaki déjà belé otozo ka netinga kutu makambo ya papa na biso sele masamba ya Suzy Bant na yebi yango te na yoki yango kana émission epela nde ba opposer epela ba question ozomona mais soki tovandi lelo boye na bato toyebi mibale bon ba otoyebi te kasi. Pardon, lingo lo bani. Muta na maladi ya ko kabolela maoma. Ba kufa ti. Oh, ba kufa ko. Mutu mo baza ba mbongo ne za mabe. Ka bi ne za bolelo manu ya za bona sala succès na ngai na pesa ba grand misuni. Ta bijou ya za na mafuta ce que c'est les massambes qui n'ont pas qui celui qui a bijou la reine soit les vrais sacrifices. Oh, les camas sont au lobati. Ozomona, yango moni mu, yango motala, ya kozanda ku upa, ozaki femme mariée, olinga kondima pasi. On dit ma pourtant pour le maire et pour le pur ba pur yango yaki et là qui est na papa Eric o ya koka ko supporter te oza moi sandengeni vraiment yo maire ne zai kata mobala zaki na mbongo mobala za gérant la famille na bango mobala osala bo nde bozaki na nini anamourir ta mobala tika ne loko te aza su mobile na ote. Merci beaucoup Bianca Zanga tozo chité na biso déjà to chité na eloko yo et en tant que analyste ozomona atelier ya Maman Belleville. Voilà d'abord moi je suis fier de Belinda Kandi de Belleville Télévision par rapport que na bana basi otoyebi et bien babenga bango ba maman présidente ya sala lemo ya sambebo ozomona esuka na nzela baluka ba relation mobo ya mibali moya bana mikie kaka batia bango na ba groupe wana po ba diriger ozomona sikoyo mwana moko mukie ayeko coloniser bino ba mama mikolo batata mikolo et puis aye na bana na ye ota ba vrai chéri ba bon tonton azo former atelemi wana et lelo bazosala fierté ya ye moka Belleville et puis bazosala fierté ya RDC lelo te gaza na contrat na Canada na Nollywood ozomona lelo na oki batu misu babeta toloka tegra na za mwana na biso tomona bino na tegra toyebaka tegra na bino ozomona toyeba bino na tegra tomona te namona tikala komona filme mona tikala komona tegra na maboke te je ne sais pas à part na clip papa na biso lokwa kanda esika namona tegra na bafilme na nzembo na théâtre la biso na yebite na moni na bela production très bien ozomona lelo tegra zwi nini et puis lelo tomona bandeko na biso batonton na biso Patrick tomona bandeko na biso bakeni malgré tout aza madame na ina mais keni atikala odeka na TV moko te aleki na bela production ozomona baza ebele wana bapresley wana bajunior lelo baosala eza kaka honneur ya bela production te c'est pour tout le monde ozomona lelo tomona bategra wana baokende opesa le meilleur mpe na bagroupe mosusu est-ce que ezaka honneur ya Belleville. En tout cas, tabotika Belleville formé bana na motema mobimba ko. Pono to mona babodi wana to mona lelo bango to mona bango na bela. Elobi to mona bango na dozo benga bango. Dina na benga bango. Ba benga bango partout sauf quand que place ba gagesa mane ba oyate. Ako kende peti. Ya. Ngana osala cinéma. Yo zone sa kota bouffonnerie, ce qui bouffonnerie, ce qui ni ba benga bango. Quand on va bouffon, pendant que ça ni, pendant que l'on banni. En tout cas, tout le monde retenu belle production et ça industrie à cinéma. C'est grâce à Madame Belleville, yango mona le bande ko ba ozo valeur. C'est grâce à Madame Belleville, yango zo mona ba respect moko boy et ça pas batu. En tout cas, bande ko ngai to soutenir belle production.
Belleville aza na ba idée moko boye aza na ba initiative moko boye lelo soki ofongoli maboko biso nyonso toza ini na madame Belleville en tout cas tomona makambo malamu esalama lelo naosenga bino ka yango wana tosoutenir bango totika bazizani et famille Libota to consommer film na biso voilà. Merci beaucoup, famille Libota to consommer film na biso. Bambo tepi mot de la fin na opona émission lelo poto kabwana déjà. En tout cas mot de la fin na ngezaka ke famille Libota jusqu'à présent biso toza likamba mutu te. Très bien. Biso Belleville sa kamusala. Bambo te na batu tout ba sepelaka na biso peto lingaka bino voilà. Ça va. Merci beaucoup. Un grand merci à notre réalisateur Exode Mikebi. Merci beaucoup à Papa Tigre. Merci beaucoup à ma base Nyonso. Il y a Londres partout dans le monde. La présentation Ezala Kinga Wabino. Darling Love CPI Nabango. Merci beaucoup d'assistance. Il y a Rebecca la douce. Bientôt, pour découvrir Rebecca. Aza vraiment journaliste OEOP. Ah, yeah. Oh ya ensemble ça les molo man et ba bonne guérison la chacha bonne guérison en tout cas ba fan tout ba benga nini nezaka nini lisano ya kebo ba tutu ba linga chacha na lisano ya kebo asaki accident de bomonete peut-être asa ndaku asaki accident ba to bo linga kebo soutenir na ba prière moi appel ma motivation et ça en Europe moi mille qui n'a pas eu quoi mela et ça les bien ouais bête l'étole merci beaucoup botikala kaka branché na ba chaîne na bino Hot Bascule ainsi que Matière de Famille Libota tout le monde na émission oyo ekoya bye